oh ya lekelinga lekenga dona na TV ndinga zo leka tala ye po mangana na yuma batu bino nyonso bosabona na bino vraiment massivement pour kolandaka biso en tout cas la chaîne moko idéale Carrefour des Stars chez Amini Alema na pesi bino mbote ba abonné na biso babi na chaîne na biso chaque jour ba s'abonner na bango kaka chaque jour ba s'abonner chaque jour tu feras appel chaque jour tu feras la remarque ba félicitations en tout cas merci beaucoup na yom to bien na biso pour la remarque merci beaucoup na yom to pesa biso ba félicitations na yom to singa biso en tout cas tout bien na biso ka bino ya musana biso to pona da to continuer mu to replexa biso pe musala ngo azate kaka to sala kaka on sait jamais aloba kaka on sait jamais en tout cas na pesi mboto nanga na Mimi Alema Ange Gabriel Polo chaîne na pesi mboto nanga na yo la patronne en tout cas joyeux anniversaire à toi la belle je dis moi soit pas pour la produite moi soit garda ka bongo to continuer pe ka bongo na pesi mboto nanga na derrière pe na derrière la caméra na pesi mboto nanga na ba travailler nyonso ba travailleurs excusez ba travailleurs ya Carrefour des Stars nyonso na pesi bino mbote en tout cas na kati ya Carrefour des Stars so za poursuivre ba bokeli solo za poursuivre ba vie artiste na yo so na posa au monde vie ya ba musicien so na posa au monde ndenge makambo so le kana mboka Congo en tout cas nulle part ailleurs ka na kati ya Carrefour des Stars ça c'est le minute de Noeling et bokotala on peut kana chaîne moko idéal ka na kati ya Carrefour des Stars en tout cas mbote na biso bandeko Angola bandeko ya Brazzaville pays voisin na linga bino mingi en tout cas bandeko ya France Canada en tout cas na linga bino mingi na pesi bino mbote ya yo mto kende liboso na nganga pe na ya kaka zu a TVD technique lelo tozala na bisije ya sikara nde boyebi Noeling ayela bino makambo ya sika mwana osuka na kolukela bino ba sije mwana osuka na kolobelela bino tokotika te kolobelela makambo tokotika te kopesa la idéologie po eza notre travail donc c'est notre travail na musala na ezala nga pona na koloba so yo pona ni matali yo donc makambo finga nde ezala mabe en tout cas ba kini ba poto ba dinaki mingi po lo ba bien mbote maman Noeling lelo na moni donc lelo ye mabe donc lelo pena na ye mabe donc yo tibo moninga boye mabe ezali na ye pena depo na palola kaka donc paloli ke esili yo tibo moninga pena do kanna mabe tala to na kiniti donc ti to tiebo na balingala pe fe baluka donc mais bana kinbo comprendre kaka donc ezaka bongo otala so moni boye nde baluba so tiebo ye voyou to ça la pega qui voyou yo ka ato abi betela biso no carrière na yo banda théâtre pas nani ouais nga na banda théâtre et pas 2 saisons à Libron donc moi na City donc ngo ba utaka dans na groupe ya Zwezu kotika donc ozonga Zwezu azonga ka poto nde sala ke no to yaki suko monana na nani to monana à Libron c'est vrai les amours ba comédie pour comédie est naturel donc monsieur zapena obota ma misusu ba ke no forcer alors masa na ngaye ando senti pena ke no ya yo azana mwa biloko kati nde yango swa ke donc kutanisanga na Ali nde to monanaka Ali pas une ngai mais ba ki mbana poto ba biyo misala zo monana te mais maloba ka dim pele ke bele misala zo monana te maloba trop zo loba trop bon ka lokola misala zo monana te mais misala ngo pe ozana ngo pe kaka donc misala ngo pe ozana ngo kaka po ka na Carrefour des Stars lokola pe bozolo ba trop misala ngo yango yo monana wa donc boze les missions pena auto repasser na loba mukie do so loba na luika ndeni bino oto tikali misala donc yango na en tout cas ba kin ba la poto bo ki ndenge ya lobi abi ya loba ka mukie ba ka ndeni bino oto tikali misala betela biso no masola groupe na yo penza ndeni ni groupe ya ko évoluer bon na minute au groupe et puis combo ya groupe na yo groupe eza la compassion la compassion pona la compassion pour non na pona la compassion parce que yo ebi donc milliers na biso boye eza biloko mi balé presque o simba donc eza kaka ezalaki
groupe moko na otanga kombo te na la compassion encore babi oza rancune otanga kombo nde non rancune pona nini mais otanga kombo baninga non bon nazotanga ngo eza arche de Noé de Simba alors to arche ko vanda arche de Noé pe ekenda nango lisusu ti tofandi totali pena nyonso esala ye Simba te alors te ozwaka kombo la compassion totalaka ka nzambe akanisela biso ko donc po tolela pa nzambe apesi biso akaniseli biso yango tozwa la compassion totie pe esimba ezo évoluer ti lelo donc tolekaka ainsi de suite. En tout cas, bana kin bana braza, boyoki artiste ndinga apeseli bino vraiment babi groupe kombo nango la compassion. Donc li moté azana et papa oza balobi nga na hôtel mais likambo zo kimanga yo babotoli mwasi. Oh. Mais bozolo bageno babotoli nga mwasi. Est-ce que pomba bena ko botela nga mwasi? Oh bonga lobi. Yo. Oh. Bana kin bana braza. Non pozo bima bongo pomba botoli mwasi. Bon, na ebité. Au moni soki ezage non neti biso nyonso to ba artiste et comédien. Donc pomba alekeli nga na TV na musala. Ah tika boyoko. Oh, nazasi bonzima na ate. Yo yebisanga yo na pomba bozo welela ni. Oh. Bon, na ebité oh ye po batura nde do bazo ngai moko na yoki na ngai ete. Batura nde bazo oh yo kutu boye na boye pomba lobi boye pona yo. Siko pona yo l'équipe pomba na musala. Na ete so comprendre ngate. Donc ngana leki ete yeba leki ngate. Vous comprenez? Donc oh ya leki nga dona na TV nga zo leka. Donc yangwana. Mais na lalaki na minto na zongi. Donc na minto na za déjà donc to beta sur nzoto na nzoto. Na pomba. Veut dire l'idée pomba na yo ba beta nzoto. Joe F. So na Joe F papa. So na comprendre bien li pomba alekelo parce que yo lala kisikola. Veut la muki bo oleka pomba. Oh na oleka ko? Na oleka. Ba kid ba na braza. Tala ye pomba nga na yuma. Yuma kota partout. So pomba ba place musu ba fseke no yo place o kota te yo bi ka ndenge zana. Kisiko na kata boteli yo mwasi. Yeah. C'est que ma vie, je dois reprendre soin moi si non, bien sûr, pour botuli moi si. Bon. Yo so de la moi si la batte en pomba botuli da pomba G mbongo eza na ngota ntala kaka. Bon, eza bena mingi oloba pena na nte. Mingi pena oloba ilo ezati. Parce que jusque là nanu pena na na kangi bango te parce que batu bazolo baraka nde bazolo ba au moins sinon to monaki ba pomba boy na boy na boy. Donc yo tika lindo kangai. Oui, so na kangi. So na kangi. Mais moi si naza mabe. Moi si naza mabe bonga. L'idée à part mabe parce que bino mbele ba massa boye bani très bien moi si na yo. Oh, quoi ba moi si nanga parce que moi si nde yo il paraît moi si ne mutakende so kuna ndenge ba we bisanga. Moi si ndakenda kuna. Yango sko monike no. Tsaki bonga batu ba yo bisanga. En tout cas tengi nanga ba kombo ya ba artiste et comédien o ba président oyo lindaka mingi oyo ba pesa o pena idéologie au sala théâtre. Bon. 5 4. Premièrement, na bana na vient na siatula. Vient na ngadios. Vient ngadios. Toke no nani. Yes siatula. Voilà, toke no nani. Mbalio Sombo. Ya Freddy. Après toke na nani. Toke na Isobe. La dit phénomène. La dit donc papa phénomène en tout cas mbote na ye. Ouais, do bambote na bango pena. Ya papa kokite. Tu vas limoko, la belle 5. Kasi 5 yango ekokite. Ekokite c'est 4. Bongo otaka koma pomba te poani. Ye pas à l'idée. Yete. Oh nandeni. Oh be ngabo ya pomba. Oh. Na lobi yete. Na boy na nga yete mais na lobi ye te donc pomba te. Poani. Même ngoko tso polémique boy neni. Nga na lobi kaka pomba te na tangi bato na tangi. C'est là. Mukie so nani na go tanga nani. Bongo kui. Ah? Kui. Na tangi so na kui. Kui na sepelane. Non sepelane na pomba te. Te pomba te. En tout cas banakini bon, on tangi ba libiara bani bon ba libiara basi. En tout cas basi presque tout le monde. Donc basi presque tout le monde. Donc là on appelle ça pena idée à ko sala théâtre tala rana ni don na izala rana. Donc idole nanga penza eza pena siatula. Donc idole nanga eza pena siatula do so na tala vie siatula. Donc ba bilo mususu donc ezaki na création yo. Na zwaka ngo pena donc ba comédie mobo très profond. Mais ce que ba tu ba ndo comprendre na ba sketch ba no sala. Ba pièce na do même elobeli.
donc même si azoloba donc senti pena oyo donc azaka pena comme yé même azoloba donc na sepelaraka donc na sentade bien quoi donc yango en tout cas maintenant on répète ka wapi siège na yo eza wapi botala maka wapi na chaîne nini pe jour nini heure nini bon total maka lundi mercredi vendredi donc pe ba jour na biso répétition eza pe ka lundi mercredi vendredi alors tu répéteras na école Saint-Benoît donc même si moi no eba le français donc pour na mona de na les gars de école mona moi l'alphabet français à quatre côtés mais est-ce que kuna pena so ke ora pena l'alphabet français a 26 lettres oh ngala lo ba ona mona donc ezaka école moko Saint-Benoît donc kuna so okay même si moi non donc ayeba nini Saint-Benoît eza papa oh Saint-Benoît donc Kimbangise donc Kimbangise régie des eaux quartier Maloueka donc commune Ngalema comme donc on répétera na Saint-Benoît quartier Maloueka commune de Ngalema école Saint-Benoît avenue comment venir on est qui mais référence ezaraka nini hôtel guest house en face donc référence ezaka Kimbangiste hôtel guest house en face donc tout le monde ok en tout cas le message est passé babi yondo bandai ko boto la mwasa muninga bino po ani ba step ko bede bolinga na ka basi na bino yo so muninga lini mwasa kitoko donc moi ko ta yo ba zipe moi sino ko mwasa yo mtima passe ko mo yo lo bala na TV te yo kana solo mo romer o muninga pena na bo bon na ebité soki eza pena ngono na ko tomena mwasi mo mabe loba na butu na yeba kite oh kasi na loba naza clair j'espère batutu ba olanda ngai ke na tomena mwasi mo ya mabe o eza pena ngono donc abimbe na bido na miso batu na te bon ma pepe boxa batu so ya bilongi mabe zali pourquoi so même vient biso lombo yemba basi ya bilongi maseke ya bilongi za omoni ti baloba mwasi nde zaleli te mwasi nano elongi po bizaleleza mambo la beauté d'une femme dépend de celui qui l'aime. Oh, dépend de celui qui l'aime. Mais ce que zela dépend de celui qui l'aime. Son habito soira neti banani ba to soya neti banani star ko ba yebani. So tellement même na bilongi ya pamba. Donc wana kutesa teke no ezano a celui qui l'aime parce que mututu déjà a se pelané. Donc on le kanenga ya pamba. De mo senti donc bagarre pena da sima. Yo ngamono linge bolit. Bona bitumba pe bandi. Mais ça baka muso le kapena abeti na mena ditu. Matia kita matia ditu. Ata mtatia ata pe mtabule azati. Oka. Donc vrai jomo pe so azala yo. Ya onke o so uti wa pelongi mabebu. Ayo bebi sa do décor venu na biso. Oui ezali. Elongi mabebo esia yango ya zomi monate. Donc ezala rola nga nazala sir na nga moko donc du fait que non nazoke kelamu ya malamu yango pe bango kuna baluki no bazwa mais nga jamais na rozwa ya bango babi epozwa ki te nga rozwa ya bango te nga rozwa mwasi nete nazo mwasi ne poani nga rozwa mwasi nete donc nga inde na sala choix ya bien donc asepele nde na oyanga mais ce que du fait que non donc bango bazwa bilongi mabe yanga mwana linga bawa bango ezate donc c'est ça mais yo oh mais loba pe ko papa toi na plateau na nga loba pele na tata nge azokani na la plateau oh nakana poani na pomba nakana poani mimi ale matala makamba ndenge zokomela ndenge zokendela loba papa loba likambo loba na lingo ba ni susu na ngana loba keno tika na polémique wana tika na mambo na po omoni mamsuta ngolo baboy mafuta pezo mata aveli mafuta mata ni kama mwasi da ezaka na bilo mibale ebo mamboka za mbongo na mwasi mais oui oui ba ya ya boni bilo mususu ezala wala donc ozo la musasko yo lion alala inae ba yo bouger donc est-ce la donc mais c'est les lions donc or yemo azo ba pena na calcul nga fona la muka pena airbo na landaka antilope wana yo so lingo landisana so antilope avant mais mais yo za noka sosa mambu oza noka sosa
donc nga na comprendre te bon na lobby ka antilope nga na lobby antilope mais kasi bino bora rando na pomba c'est que yo za na onde kaka lion donc yo de nga leader antilope mama nga na lobby antilope na lobby ka antilope en tout cas leader faut pas bengi antilope en tout cas le message est passé. En tout cas, bande ko balanzi le ministre de Nelly ngeto comme na suka émission na biso papa pesa biso pena programme exact dans la biso pesa biso programme pesa biso ko programme boza na pièce nini ozo déjà koleka déjà mikolo na télé hein pièce kombo na nini toza na mwana bilima toza na faute ya maman toza na les aventures de Joe F donc nyonso wana j'espère beaucoup découvrir yango penda s'il vous plaît nini ozo leka déjà. Bon, oh ezoleka eza faute eza nini faute ya maman. Faute ya maman ezoleka déjà. Donc eza déjà. Donc après wana soto silisi. Tozui parce que tant on a nyonso tozwaki eza ke non na linga eteke non. To tourner na sala nyonso mba moko non englobé. Après na boaki mba mo liboke. Donc na ko fa na ngata 3 mois. Donc nga biloko eleka kaka. Donc tant on a nyonso donc tu as la télé 7 donc tu as dans la télé 7 pour ne temps que non il dit que ça bazana donc Augustin Ogi azana donc il dit que c'est ça déjà où donc musique en tout cas mbote na peneza na donc équipe nyos à télé 7 premièrement mbote na ngeza na trésor d'Agoudji donc wana pena yanga ya motema vient ngai Zingzong donc na bosanité maman Mimi Alemba donc Ams Gabriel donc la patronne donc bambote na yo ya musika donc yango donc Doudou Vangu na FPN mobimba na bosani binote donc bambote donc papa le va prendre Carrefour des Stars et ça va bien ta chaîne ya bio chaîne ils ont l'accent monde entier bon pour na Carrefour des Stars alors na osenga bino nyonso bo s'abonner pour que non botala do babiloko na bino pena bolinga yaya nazo ebisa bino o mukie donc bozo bilo mususu do ezake non donc l'équipe ngayo do ti bo mona boye na scène pena comme nanga tintin donc yo mona pena yango o Charlot Tomé Géry Tonine donc wana pena nyonso bo sentir donc bolanda boyete donc nyonso do rendez-vous Carrefour des Stars. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La personne qui a derrière la caméra, en tout cas, la personne qui a yo, Plandine, babi moi qui commence à battre bien riche. La personne qui a maman chérie, maman la bise, maman va nueli, maman va yenge. En tout cas, maman lili masi, moi ça m'bongo belle mère na lia kaliaki basan de la net na film. La personne qui a mon papa biologique, papa la bise, papa va nueli, papa si le cambo la personne botte bama. Ba on a ba parents nga bon ba ça pour bimisi kila mabona mokili. La personne botte nga ba lek nga nyoso ba Moïse ba Déborah en tout cas ba le ke belle Clément so na le temps comme on me suis invité en tout cas na zo raté la ndaku na zo raté la ndaku yo ti le bafuka misango en tout cas ba ba bafuka misango ya monia bafuka ma tombola pe maboko tu boy ala simbi sanga kutu na bidon na simbi en kabwe en tout cas na tangi on a tangi ko kimboti na ngana papa Polo kasese la wadi papa Oz wa ka diamant 10 000 carats en tout cas mbote na yo papa boss des boss on a pesi mbote na ngai na yo papa Paul kasese la mon papa mbote na ngai à mon prophète Jacques Kitadi et puis sa femme Sarah en tout cas na pesi bino mbote maman Sarah papa prophète Jacques Kitadi na pesi bino mbote na pesi mbote na BPG nyonso na pesi mbote na groupe d'adoration mobimba ati na boka bango te longo na pesa na baba mabe na pesi mbote na nga na église de la paix de Jésus mobimba na pesi mbote na nga na mon réalisateur veut dire Geray Pelenda mbote na nga na Nabuzero papa be mission zo umela en tout cas mbote na bino excusez-moi ngape na bosanité Blanche Olombi ba Blanche Olombi mbote na yo komi to komi na suka émission na biso ya landa biso na kati ya Carrefour des Stars za nango parce que yo mto s'abonner non te s'abonner parce que l'émission ba mange abou ba journaliste abou bazalaka awa eza entreprise awa musala ndelo ba mingi koleka malebo bonito comme na suka émission na biso to monani bongo na la prochaine